kati ya ndako na biso na RTNC na biso. Fille maison. Oh, tozaki na télé Zaïre, siko tozali na RTNC. On a yaki, il fallait na kota na ndako. Pai na botamela, pai na kolela. On a zali awo. Fille maison. Bon mon rien n'a changé. Ngai wana kana na biso. Institution de changer mon thème Mais là qui nous sala, donc on les a mon sala, là qui nous sala donc. La répétition dans groupe Salongo. La répétition dans groupe Salongo. Ah, donc, côté mi balé. On a répété qu'on a Belgique, à Paris. On a répété en Afrique du Sud. On a répété à Londres. Les Akamoko, un groupe Salongo. Toujours en avant. Sinon, tout ça qui a salon de coiffure, la bâtiment, on a Kati. Tout ça qui a restaurant à Bisso. Alors, au lieu d'occuper ma camona Kati, vous n'avez pas vendre la art. Oui, c'est ça. Mais la fin du awa, monsieur, la vente du wana, elle est toujours là, la biso, moi, Thomson, la biso, la quoi, ah. On a souvenir, on est les âmes. École ya groupe Salongo, quel offre mon tuteur? École ya groupe Salongo, jamais. Il y aura ces lombés de soin à terre. Il y aura des soins à terre. Nous donnons de soin à terre. Oh. Il y a grave beaucoup de temps, le banachou, c'était au camp, il y a grave. Bon, il y a Sipi, maman, il y a tout ça. Tu discutes, mais il est en internet. Ma bomengo, chambre naïe, ngane bakiam. Oui, maman, belle chambre naïe bakiam. Moi, si, mon bal. Oh, nga petit na bango, tenagi mwana muke ya bango, na okende, na koti kuna, na la lipongi. Na lali pongi 14h 16h koki na lamugi nanga na bimi nanga na ke na sokoli nanga pe na linyuka na ina saboni na sokoli na pango na isui na ye donc akei salon ezaki famille même na kolba ke l'ami d'enfance qui est Lombe mon ami d'enfance d'autres ali soto na ba rendez-vous ba couple na biso soto longo RTNC soto bi tozonga ndako ba kanga biso to bimasute allez to silisi to kiti na kimpoanze pa maabo mengo to yepane to vandi wana fufu na ya kumiza fufu na wana na masanga to potani wana ti 17h allez ba kopo bana classe to tanga na bangwana o rendez-vous na prof ba rejoindre biso na 17h allez to kai donc les alliés entre des voyous et des voyelles. Des voyelles, voilà. Des voyelles. Entre des voyous et des voyelles. Entre des niaou et des chinois. On est là, t'as mis son angoyo. La cobanga te. La cobanga chinois te. Congolais, la Congolais. Et puis les autres font la vie. Oh, vas-y, wapi. Oh, vas-y, wapi. Original. Talela le bateau. Bateau benyingi saka, bateau bateka pe basaki saka be basala pe makamba bien. Amen. Pas batu. Bomba boka. Bomba mboka na komba théâtre. Komengo. Maman Zoba. Oui. Ndongala. Oui. Kedia. Oui. Leontine. Akula. Misinyao. Voilà. Akula na yo. Bongo ngai. Kokwa bana nyoso fuki. Comme l'anglais Esther Dipendo, l'air big mwana leo. Mbula na biso za buku à l'état. Bongo na nzoto yo comme biso mbula. Dès na fête anniversaire ba bika ka sanda. Bongo tomba tsa musique. Voilà, prière avant ça la guerre. Basi batulaki. Tangu ngana eko ya. Tangu ngana eko ya. Je vous annonce que le groupe Salongo Oboye Baka groupe Salongo est formé à Tebele, Misa Tebele et Pesa Batougou, le groupe Salongo et Kena Kukufa, Ezo Panzana, groupe Panzani. Donc vous n'aurez plus sous la langue du Camboya groupe Salongo. Voilà groupe Salongo et Kufinango. Groupe Salongo est le cas sur la télévision. Pourquoi? Et Tokomi. Bon, et le karaté et l'Obama qui mingi groupe Salongo bazwa ki mbongo na présidence soit mbongo na présidence on ne sait pas mbongo na présidence en wit la ki wapi sur $60,000 tout doit boyer bilo moi ba message wana nde bimaki donc
message wana etambola ki mabe na kati ya RTNC. Rôle ya Kizengi na créé en 1983. 1983, Minzo tozo préparé l'ipanda ya Mobutu Sese na campagne et nga nagi na holte. Nagi na holte bazo batamboka to bimi batamboka to nga nagi na holte ndé mais calculer il faut faire quelque chose. Na créé na moni tu na Kizengi moko za ya la répétition. Azata la répétition, zonga ta répétition nazi moi batik ne kaka muke na usenga lipanda kumengo papier mafuranda yoloba non na Sainte-Thérèse Kizengi moko azawana adala ta robe de nuit nde ba bakislenga robe de nuit vie pedi nde aya ko bakislenga bité tchali boko lokola hélicoptère yo tchaka ndingona eninga na pamba al petit so je vais faire attention di boko na ko bossa nango te do so il faut toujours et pour la kaka ya moi est-ce qu'on a komaki do nazo jouer mais nazo pour la kaka di boko na bossa na te vie ko di mtabakisa di kama di boko robe de nuit zaki mafuta mtabakisa ki na rola Kizengi 1983 za Mobutu apesa biso mpango mais tozo yango te bloqué par 7 et aller tukara ko za mpango wana te président Mobutu apesa biso Mobutu. Oh, c'est Mobutu. Voilà. Comédien Donc, président de la République, Mobutu, c'est Koko Kumbo Zabanga. Donc, après, c'est ordre pour que Bapé se banda kouana, mais toujours banda kouana. L'homme, je peux dire, c'est mauvais. C'est mauvais. Oui. Nana moi, dans ton soin, n'a bien ni moi si. Mais l'homme, c'est mauvais. À te fou la gueule, c'est ma bonne, mais na vieux doudou. Ba récupérer momi bazonga na palais nga na yebité bazonga momi na palais bato baye ko sala théâtre moto na moto na ndenge na ye et voilà que to kutani pe ba pede bana kati moi je ne condamne personne mais ce n'est pas et loko na ko peksa moto na bana moto ki yo ko sala beauté ko dala non ezalo lenge na ye faut to memeleka na lolenge ne to kokana et au sentir ba pede bana kati les lesbiennes peuvent côté. Et il y a des voleurs aussi, voleurs côté. Oui, voleurs. Il y a théâtre, mamie, il y a des voleurs aussi. Au côté de sac boito, tu caméra. Donc sorte nyonso ya makambo esala makana ya bien na mabe nyonso ba côté na kati. OK ko jouer boyer comédien ba yibo sac. Oh là là. Et mosusu ba yibo sac, ba téléphone. Pamba, téléphone, c'est-à-dire, téléphone, et moi, Ibama, na tournage, on dit, tu n'as pas l'idée, téléphone, et Ibama. Ngamona, c'est la théâtre, parce que Ngamoko, je ne me suis pas retrouvé dans le théâtre. Je ne me suis pas retrouvé dans le théâtre. Ce qu'on gagne, je me retrouvé dans le théâtre. Alors, pourquoi quand je regarde mes amis, il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, mais il y a des médecins qui ont na théâtre. Et quoi est-ce makasi? Alors donc, na rôle na te bana na ngai balanda lokolo na ngapo ba ya tomber na échec. Love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoko ko bomba te bolamo Nzambe salinga et prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bopete boy vraiment délivrance des abuna
très nécessaire. Je suis une femme, on a ça la business, on a l'ingama kamunange qui est bien, mbongo pe monanaka et puis nous avons faveur et pas batou, tout ça nous avons porté fungamaka. En tout cas, on a senti un. Donc tu es koukuma bana ko bali kouma. Comment nangai na koloba eza passé. Bien moi les koukuma. ezala qui sont non loba na koloba 2 mots 3 mots fona kanga mane loko mobo na ka kanda siko e matanga donc so ki no loba likamu na bo sekati fona kanga masona kanga siko ki kanda mais siko likukumezate na loba nga normal o seka ko du pamba ernos makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na ili susu parce que na pesa nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu kotelema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya et pas na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Au jour les jours, nous sommes là pour vous informer pour les comptes de l'émission Art en Vogue. Je suis l'incroyable Rankiam, votre humble serviteur. Lelo, tous ali bongo, mukolo oyo. Comme la bino sangomo kwa malamu surtout il y a groupe Salongo ils ont fêté 50 ans na bango depuis musala bango banda na groupe Salongo tout le monde ba comédien et belé babima o ba lakisa kibiso surtout zela théâtre surtout lelo to koma ko ba théâtre grâce à groupe Salongo. Voilà pourquoi na yambi lelo ya Sele Masasi mbote ya Sele. Bonjour Mira. Ya Sele mikolo leke belé penza tukutani ensemble la kata plateau na ngai na bengi yo poto sur la mukesi 50 ans ya anniversaire ya groupe Salon bon ganzeni déjà 50 ans ya groupe Salongo to ba 50 so mwana na 50 ans na kanisi demi-siècle ils ont fait ça munene penda we sala makapenda so to ko 50 ans mais on sent déjà que pas ces alliés moyens pour organiser yango pendant longo banezalité parce que depuis 2018 maman Nicole Dibambo a tika biso awana RTNC groupe Salongo et le cas sur la télévision. Pourquoi et to comme bon et le karaté et l'Obama qui mingi groupe Salongo bazwa ki mbongo na présidence soit mbongo na présidence on ne sait pas bon on a présence en route là qui wap et sur $60,000 tout doit boyer bilo moi bah message on a des bimaki au c'est quand ça boza ki mbongo là il faut beaucoup on a que certaines c'est est-ce que tu as un spectacle kuna ou tout ça là qui bon tout ça qui est le ronini ou $60,000 ya au level bata $600,000 mais $60,000 mais 60 ans ils ont pas nani ata $1,000 ils ont pas nani on ne sait pas donc message wana etambola ki mabe na kati ya RTNC message wana etambola ki salisiko ke bon tozala siko coincé to le calsusté na télévision yango nde sala ke tozali coincé mais to meki kolandela mama na biso ayaki ya sika ye azali makambo wana tazali pété to meki kolandela na ne pas ne pour que tozonga na programme ya koleka na télévision ça démarche toujours ça la na kanisi mama bomengo pa yelipe makambongo kaka pona kotala mais o balobi to balobi kaka balobi balme o luka muto alobaki wana ya vrai amona na te kaka balobi donc nous sommes bloqués alors moi au ça la démarche ndenge nini tant que allez diffuser nous avons des pièces au sala qui to tourna ki awa avant vie ko dia kufa déjà tous na pièce même vie chaba to na pièce mais au tournant il est na télévision te tisikoyo alors tout ça demande to ina directeur programme to la ki yango yo to sali même ba sénète mike na discours du président de la République il y a sensibilisation ko la ça nani
Monokamboka te nezala na église comme monokamboka on a fait tout mettre au directeur programme tout et les kaka te donc on est bloqué quelque part donc on prépare 50 ans d'engagement. Surtout total ba comédien nini oyo bobanda na bango na groupe Salongo toyo oyaka na groupe Salongo na nini ngana kina groupe Salongo na ki liboso na groupe Salongo en 1974 ouais c'était sana sala kiango na lo acteur babanda ki liboso na groupe Salongo ya leki zalaki Shaba Inga ba Kingu Mwambe oui na kolo ba Vima Baku baza ebele babanda ki bandaka la nyoka mufurumutu atokala obenda ba masumu de Brende mama mopepe ebale mondial mama monoko oui basonzo non vieux sonzo ayo kota après na ba maboli ba kota après wana na utanga bato babanda ipena kala bango babanda ipena kala groupe Salongo atango esengo nango zokota bato bazobakisama au fur et à mesure mama bolingo baye donc senti ba sonzo mama bomengo bazali mama belé aussi donc pembele na nzoi oui je donc wana bato ya Salongo kaka na tangi mais tango tokomi na 80 nga na côté groupe Salongo na côté groupe Salongo voilà nazo répéter pas le Cambodgien na Qatar Black na bani formation na théâtre on a RTNC comme groupe Salongo pe zaki on a RTNC tuzokutana na bango na moni tengisana na côté pe na groupe Salongo zaki ngape na 1980 l'air na komi kaka 3 mois 4 mois na yoki minzoto ba préparer voyage à Poto ya Salongo na kozala tika na naki no tenter chance ko na minzoto na kimi na minzoto wo le 31 janvier na 81 na kimi na kena minzoto na komi na minzoto travail pe simbi na mois de septembre na côté le 31 janvier na le 16 septembre na côté na programme na kepe Poto OK Poto tozongi succès ya minzoto wela ezaki opérette takinga on a kutaki basi ba tourner ki yango na studio bien avant ngana ko jouer après mais ngana tali moi si moko mibali misato nde na ba Joel to potai na bango to sali succès avec ba mafura tadi c'est mbari mot na coupé mama Milezi c'est comme ça to connaît mais 6 ans après na mona ke minzoto zo shit tango zo shit mardi le 9 juin 87 négozions la chitenge sana mbadina zonga la ngai avec côté le weza souté pour awazaki base au moins base c'est-à-dire que bazana RTNC bwana pasité botambola bosaka maquillage botambola or minzoto ipo beta biso photo la tenue ya scène to bandi tour to sala marche alors si vous na Salongo yeli bango marche te bango bavandi sa makabo punda nde na mona ki fallait ki na zonga na RTNC mardi le 9 juin titenga sana se pengai na zonga na Salongo alors l'air na ye et to kutani susu to bandi guerre na ba kokodioko mama linga to bandi ko potana na bango alors donc 79 ti lelo na cordon ya Salongo on est ensemble. OK et là on est groupe Salongo ya porta na vie na aussi groupe Salongo franchement groupe Salongo ya porta ma belé groupe Salongo et puis groupe Salongo je dirais c'est une école. Groupe Salongo c'est une école donc zo yaki na makanisa bongo ba redresser yo c'est une école où il s'allie famille une école et sali famille na kanisi na beta kasete na likambo mingi mabo mengo chambre na ye ngane bakiam oui mama bele chambre na ye bakiam ye mwasi mobali nga petit na bango te naki mwana muke ya bango pena okende pena na koti kuna na lali pongi
te nalali pongi 14h 16h koki na lamuki nanga na bimi nanga na ke na sokoli nanga pe na linyuka na ina savoni na sokoli na pango na suis na ye donc akei salon ezaki famille même na que l'ami d'enfance qui est Lombe mon ami d'enfance d'autres ali so tona ba rendez-vous ba couple na biso so to longo RTNC so to bi to zonga ndako ba okanga biso to bimasute allez to silisi to kiti na kimponze pa maabo mengo to yepane to vandi wana fufu na ya kumiza fufu na wana na masanga to potani wana ti 17h allez ba kopo bana classe to tanga bangwana o rendez-vous na prof ba rejoindre biso na ba 17h allez tokai à suivre. C'était vraiment une famille, hein? C'était une famille. Quand je dis une famille, c'est non, les familles c'était une famille, je dis bana ba na ola la pelombe. Ayi pelombe sanga na yeba. Akuti ne pelombe, elombe pas en peut-être. Akuti Bob, akuti Ben, donc allez Ben ba de no soye, allez ba pese fufu nini esili. Ba vandi wana ba lali wana lobi na to elombe akuta ngona butu donc esili donc c'est comme ça. Biso to vivre ya on a biso na binike chambre mabo mengo na yeba ki ngodo azaki na bilamba teleme belé et mususu et comment ko vendre na mbetu mais ngaso na pongi na pusi kaka na tila mutu na lali nanga ezala na toki nanga mafu asele masasi bilo kozolo ba batu ba olanda biso peut-être ba yeba ki événement wana te ba yeba ki asele masasi o akalate yo au vivant na ba yaya utangi te ba mama utangi Ibani mondial. Lelo yo, ozape ko vivre sous na ba leko ba lelo. Loko yo ozala ba leko le bosa na bango so ensemble. Et lo koni ne osala ke mama kambo bini bosalaka okela ndako mama bolio. Lali okela ndako mama bobengo ozano à l'aise. Mais lelo osala mate pourquoi? Moto na moto ana bisika auteli. Ezana mutu mususu auta aye akomela donc akomela ditabima auta ndako na bango to na groupe na lubi ezala ndako ezala groupe na wuti kaka ya akomela atambo beti marteau zo sede mukaka zo pasuka te c'est vous peut pas ndapsa akomela ndenge expliquer biso bi akomela ndenge nini c'est ça amiyebila amiyebela ayebala beba déjà na lobiko yondo tiro beba yondo tiro teti ngana bikaka ngana bikaka amiyebela ayeta musuko mbali na théâtre aye ko sangana na bino mais ye azana boyebi na ye oyo bino boyebi te de bomeka bokokana na ye mais ekosimba kaka te ekosimba te do akomela mais zana mususu aye ata bede aye wana bomanye ye chabo balula bo allez au sens moniye au ningisi bo balula bo pakuli couleur we ati forme na bino bokokani to moto na moto azana ndengi na ye do bisika uteli ya kusangana na bino parce que to rata éducation so raté ba parents o raté l'église mawatro surtout ya ba association ko to rata ngo wana ko to mawatro mais tu as la place misato yerke famille association l'église parce que na mino batati pi bazala ki mais quand même boze ko yoko na bien mutamta wita invitation na yo yango na lobino ke tango mutaza bede aye na groupe bo sali bo sansumuni esimbe mona bo kenzela moko mais muto ya ye déjà amiyebela danser muto za danser a yoka te c'est ba tel père tel fils banana nyonso balanda bino hein. Bino mulaxi ba pesi ba tugo ça théâtre c'est comme si ba ngame bino peut-être bino tambo na bino mona bino ko te ba tetia mo bino ko fingana on peut comme fingana ba mo sa mamo so mo sala ba rendre no ko tantre bango c'est comme bino ba hériter bino na waye sayo mira na groupe école ya groupe Salongo telo finga mutu te école ya groupe Salongo jamais mutu yo ka se lombe to swana te yo ka to swana te Mindono to swana te. Ah. Ya grave ko to tolo bana susu te to kami pa ennemi ya grave. Bon ya sipi mama linga to swana te. To discuter mais il est en internet te. Ça c'est une école. Il est en internet te. Jamais yo kalika mwana hao to finga na ngana leki na lobi boye. Non.
Elombe ozomona o. Elombe, je peux dire, c'est mauvais. C'est mauvais. Oui. Ndana mwasi nanga to swani na bengani mwasi. Mais Elombe c'est mauvais. Ate fou na gepsa mabo mengo ba na vie dudu. Ba récupérer momi bazonga na palais, nga na yebité bazonga momi na palais. Mais bah ozomona jango ndenge za ba salle théâtre. Non, nga na fâché na siliki misa na moni peka na raison atikinga na beti chimite. Ate ya Leontino non, kasi c'est la bengani mwasi na palais. Ah, bengani mwasi dudu yaka. Mwasi wana balandi mwasi chez bango. Tozalaki na tokabwani njoka azokendere récupérer alandi ba vie dudu ba no récupérer madame yem to ba place madame mavandaka ake ba récupérer madame bazuki mwasi na palais sans que na yeba. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre là-bas na Minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans zélati. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu ils a plus 243 89 72 32 229. Et puis à ce point gentillesse pour me dire ah mon frère bon on comprendre te oui que passer bazong si moi donc va bouler là qui est déjà c'est mauvais, na dit c'est mauvais, mais t'as la tour à betinga. Vous lelo yo mira kiambo madame akangi biloko ake est-ce que ngana na tape nan to landa madame to ozonta na palais. Ah. So bonde ko za bosala yango. So ki bonde ko yali. So tali bien lelo bonde ko ya souté. Bonde problème confiance ya souté. Confiance ya te kwa ni beaucoup ko parce que ezali yama mawela te. Na bino ba yaya na baleki. Exemple quand liboso na beti lo déjà que mutoyer ya tetu azali oyo déjà miyebila muso azali pe aye oyo aye bate bo PCP forme pe azu alors sikoyo bato bazoya ndenge cela veut dire bato bazoya ndenge na ndenge na tango na biso yo kasi kipede bandi lelo kipede banda kala abeti masikini oyo kai na poto akenda oibike akoma na Brésil pour la première fois beta concert à liboso à sala fiasco batu bayate 1974 73 pardon 1973 pona nini na kati ndenge akiti na aéroport publicité salamaki na Brésil batu nyonso bakoma ba PD. Oh là là. Basi bazana bango na mibali te
L'air ba moni ba musicien ba ye basi na Brésil ba wela ba musicien nyonso ya beti masikini ba kenda na ba mona ba ya bibali nyonso ba kenda abeti masikini atikala bikala na basi ba danseuse atikala vide na ba danseuse. Donc na producteur a regretta ba concert ba comme na hôtel d'abord akena basi na basi or basi on a tiba ko zo musicien ya beti na masikini na aéroport abeti akateke ba zo na ba musicien na ba hôtel. Nzoka ba pied ba musicien ba pied ba musicien abeti masiki na tikala ye moko na concert na butu 1973. Donc et ba ko sala communiquer ba sala communiquer ba non ndenge bokena ba musicien boyana bango ba beta bozonga na bino na bango bozana bango na banda ko pas de problème mais ba ya ba beta concert comme prévu de ba bondeli bato abeti ye mo aleki na chaîne la télévision va annoncer deuxième jour va miser ba na concert si ko ba chaîne zo ba te ba ko boto la biso ba ko boto zo mona c'est pour dire que qui pédé et banda kala wana 1973 je le dis moni na mboka na biso pe ndambu ya moko pesa la kama ezaka ya kobatama voyez et na l'air oyo bato baye ko sala théâtre moto na moto na ndenge na ye et voilà que tokutani pe ba pede bana kati. Moi je ne condamne personne mais ce n'est pas et loko na ko peksa moto na bana moto yo ko sala beauté ko sala non eza lolenge na ye faut to memeleka na lolenge ne tokokana et au sentir ba pede bana kati ba lesbienne pe ba koti et il y a des voleurs aussi ba voleurs ba koti. Oui, bah voleur. Na théâtre mami ba. Na théâtre, il y a des voleurs aussi. Au côté ka sac boy, to ti caméra té. Donc sorte nyonso ya makambo sala makana ya bien na mabe nyonso ba koti na kati. OK ko jouer boyer comédien ba yibo sac. Oh là là. Eh, mosusu ba yibo sac, ba téléphone. Pamba téléphone, c'est-à-dire téléphone yo et moi yiba mana tournage ondima. Tu n'as pas l'idée téléphone ezo yiba ma. Siko bamakama bi onyoso tangi bino bakulutu to zomona lelo na musala ba théâtre omona lekyo na lekyo to koko na kokoyo bazo swana mais eloko ni bino ba mikolo bosala kapona peto bozongisa bango bosolisa bango bosali moi organisation moi délégation bokuti bango bosololi okotika makambo ozoleka na niveau na théâtre ici. Je préfère que soit nous que n'avons pas présent Masumu Semi ou bien l'homme dans un avocat Semi. Je préfère que nous kuna ngana mungamba. Je ne peux pas prendre la place pour répondre à la question et c'est n'angaité. Donc c'est mieux que nous pas présent l'homme dans un avocat ou que nous pas Masumu. Je crois que c'est mieux. Ah vraiment Pierrot vraiment nayebi ko kimyango. Ebo kimyango. Mais le loyo bato ba tala yo. Monde ati ba Holanda yo. Message nous opesa tamsu baleki na yo o ya théâtre tamusu moko to mbale bakoyoka yo caméra ngotala on a lelo présentement de nazawa baleki o ba otalanga o bazo kanga nana concert o pia binote nana concert o pesa binote mwana na mwana à vivre selon yekaka pour éviter des problèmes nana concert opesa mutute ya sele o regretaka nini na théâtre otala keno ngai na groupe salongo na kana kitima keno après ba neboye na ozwa bo na osala bo mais lelo tam sozwa ngote regretaka président Mobutu apesa biso mapango mais tozwa yango te bloqué par 7 et aller. Tu as ma pango wana te président Mobutu apesa biso. Ezaka regret na Mobutu. Oh, c'est Mobutu. Bino ba comédien groupe ça na kati. Donc président de la République Mobutu c'est kokoko ndo azabanga. OK. Donc apesa ordre pour que ba pesa biso banda kuana mais toujours banda kuana te na président na ndenga kufi masole kufa wana fallait ko tuna sete yale. Pourquoi ça la bongo et les na passer simple. Mais ba roza jouer wana wo no jouer comment c'était pourquoi? Les rôles que je jouais
nazo jouer par rapport à histoire. Ce qui scénario wana ezali nazo jouer yango ndenge sengel. Mais ce qui scénario wana ezali te batenga boss sikoyo. Mais na ki boss nanga na olakisa bino so bina ngaka za bimisila ngai likambo ya bale mondial bimisila ngai image na bimisa image ya bale mondial en tant que son héritier parce que seul comédien azali na bale mondial c'était moi. Mais particularité yango na lobino c'est à partir scénario et l'homme le baka ndinga sila pe ya kuma suste ya sila bon ça passe mais quand il écrivait des scénarios ça qui soit vendu a commis papa pessime na répondre ndenge sengeli na so zongi na simba utuni ami d'enfance on a na bêta 30 épisodes na bêta donc il y a les scénarios sont pas commis na répond na se pensa on ndenge ba commis scénario mais soit commis scénario na te na bima di banda comme un film oui il y a des films qui na coma au moins te que lelo yo vraiment ça c'est ce qui totali na profil na yo ce que jouer ba rôle no wana et so biso makasi ya et donc ça va et dans sens que non qui Masasi a joué baron dans Salawana et commis pièce moko boye qui usali Masasi a joué nengo zaka ko jouer Kizengi wana. Non, je suis ce que pour Nazala ya on Nazara lelo. On Nazala ya on Nazara lelo. Mais ce qui fait ali période. Ouais. Période au wana na période ya lelo. Ezandenge moko te. Il y a ma période, mais je suis le même Massassi hier, aujourd'hui, et na lobby na la même Massassi. Pour fabriquer ils ont des fabricants, on peut ça en bateau va comme va filmer, bateau va ça va film. Na lobby maloba oyo on a pesibino moi idée. Ce qui vont meki bota la profil ya kabamba Massassi, ce qui meki bo comme film bo utiliser côté wana. Na moni quand même cartonné na moke parce que aujourd'hui que to koma na zonga na to sala na dina na la douce ouais azaka bourgmestre na kaso tarbe extra mona masasa zana oui na to landa pe na maboke TV na dina na donc il suffit que muto koma kaka Masasi jouer na osepelisa yo ga ndenge mukomeli boko jouer ce Masasi ndenge naza même avec ko kwa Kizengi wana non naza même donc na longole loko te nezaka ngai ngamo na créer yango rôle ya Kizengi na créer ka on 1983 minzo tozo préparer l'ipanda ya Mobutu c'est qu'on a campagne et ngana ki na holte bazo batamboka to bimi batamboka to ngana ki na holte nde no calculer il faut faire quelque chose na créer na moni to ngina Kizengi moko za ya la répétition zonga ta répétition na zi mo ba tikne kaka muke na bisi grand précoce chef na bo tala na chef Nazara Kizengi na osala oyo ana koloba bona ya so mais petit osala ngene ya netia sidi kangapte chef na tableau tel na osala boy tableau oyo na osenga lipanda comme ngo papier no lipanda ngo te papier lipanda et côté donc ndamo na pesier un comment na ko intervenir na pe le to beta Kizengi donc alors mafuranda koloba non na Sainte-Thérèse Kizengi moko za wana adala ta robe de nuit ne ba bakislenga robe de nuit. Okay. C'était comme ça na démarré. Alors, vieux pedi nde aya ko bakislenga bité. Tchali boko lokola hélicoptère. Yo tchaka ndingona e ninga na pamba. Alors petit so je vais faire attention di boko na ko bossa nango te do so il faut toujours et pour la kaka. Yango est-ce qu'on a komaki do nazo jouer mais nazo pour la kaka di boko na bossa na te. Vieux pedi mtabakisa di kama di boko robe de nuit zaki mafuta mtabakisa ki na rola Kizengi 1983. Ya Sele Masasi au joueur Kizengi au joueur barol no soko ko jouer lelo onde to yabo munsoko akoli aboti bana alinga ba koko na mingi oyebani ke papa koko alinga koko mwana na koko na ye siko lelo yo bota bana
soko na profil na yo ndo sasa est-ce que ça bana mo balanda yo ndabo ngaku na linga ko tete ngama na linga egoisme bo ngai na linga ti what egoisme bo na ko changer version na te na baka ngamo na sebla te bana basala na théâtre parce que ngamo ko je me suis pas retrouvé na théâtre. Je me suis pas retrouvé na théâtre. Siko ngai na mi retrouvé na théâtre te. Alors, pourquoi bana na balanda nga su ba yo lokolo wana bango pe ba ko chitene tinga. Lelo quand je regarde mes amis ototanga na bango lelo yo, il y a des docteurs na tanga na bango, il y a des ingénieurs na tanga na bango. Mais nga médecin na ko ponela ko bimila siko na théâtre et ko singa makasi. Alors donc na ko linga te bana na ngai balanda lokolo na nga po ba ya ko tomber na échec ko ça fait médecine. Non, des amis to bani on a tant boké na humanité allez bu panza na option alinga na ko na théâtre. Au-delà de l'artiste Masasi Kabamba asalaki aibi musani sou peut-être Masasi au leto bi ke de loin ngazana asala décoration a décorer capé Masasi l'air voyez na salle beaucoup de na osani et de décrit ça beaucoup de na monter là na monteur vidéo na monter OK na monteur vidéo na caméra na la gisango bato ebele yo ba filmaka aussi na la caméra. Donc montage en tout cas ils le qu'on qui yango nandinga sérieux parce que zaki kala temps toujours travailler au mona monteur wazo monter mona benga baina na pema na mo mukena ngo pas ça la fier na cameraman na filmer bilo mona bena pema na dimi botade ka botade na fa ba fier wana siko yango ne zeko énervé nga sala na linga ngamo na simba camera alunga moko na bana ko monter alo total fier ba ko sala wana siko yo kende wapi. J'ai laissé ça. Par ça, dans un régisseur d'antenne TV aussi, dans un régie. Dans une école en régie lumière, il y a théâtre. Ah, ok. Oui, dans ça, on a un centre culturel français. Donc voilà. Masasi Kabamba, lelo yo, sokoli, kande kita, fonebio, zalaka, non, très colérique. Bon, d'accord, équitable. Et si la thé, l'ongwa thé, mais, est dominante. Mais par hasard, ce qui est malchance, ça le gars. Il faut pas boyer. Mais nous avons sur internet, il y a des gens qui ok. Balobi mukolo akoli makambo ebele alinga vraiment yangoti. Et tu dis que comme Makasasi, ce qui nous a embarqué, les acquis sur le bétamois du Sonaye, il y a 50 ans, il y a anniversaire au groupe Salongo. Quand Makasasi nous tikayo, batba retenir ni pour le préparatif, il y a groupe Salongo à 50e anniversaire. Je vous annonce que le groupe Salongo au Boyebaka, groupe Salongo est formé à Tebele, Misa Tebele, et Pesa Batougou, le groupe Salongo, et que na Kukufa, et zo Panzana, groupe Panzani. Donc, vous n'aurez plus sous la langue du Camboya groupe Salongo. Voilà, groupe Salongo et Koufinango, c'est tout. Là, c'est comme un souk à retenir. Groupe Salongo et Koufinango, c'est tout. Si vous m'entendez sur comme Masasi Bengaïa, sur la numéro de ah, sur le numéro de Camini. Non, Naza besoin que tu as un numéro de téléphone pété ou ça pété. Donc, et ce groupe Salongo, ils ont Koufa, ils Koufa Kakato, Koufa, et c'est là, tout cas, c'est tout. Et ça n'est pas ce groupe Salongo, ils ont Koufa. Masasi Kabamba, le groupe Salongo, ils ont Koufa. Oboye Baki, maman Mobengo, la Lipati, la Elombe Soukari, Opa Sonzo, groupe Salongo Koufi. Merci beaucoup. Beaucoup groupe Salongo Koufi. J'ai des larmes aux yeux. Bateau Bokenda Poto. Bateau Oyo Botanga ba classe voyageur Bozonga. Bokoma ba ministre. Botalaka groupe Salongo na bandako. Bosepelaka. Bozwi ba poste boko ba konzi na mboka au Congo. Mais bofandi kaka bobotala groupe Salongo Koufi boy. Bon le belo côté. Bobatri patrimoine oya groupe Salongo te. 50 ans. Demi-siècle et que cabo et bofanda bureau na bino
na ba institution nyonso mutu nyonso congolais alanda groupe Salongo. Una nini biso ba congolais tobosa na makambo rapidement. Una nini biso ba congolais to mesana kozala n'esprit ingratitude. Una nini biso ba congolais to bomaka eloko na biso moto sali na maboko. Una nini biso ba congolais Nasaki Maloba. Merci beaucoup. Mais total asima tozonga bato. Merci. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tilobo. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Na pena tatola bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sangalo na ye. Na ye na babasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu salelanga Yesu Yesu undelanga Yesu undelanga Yesu Yesu undelanga Yesu Yesu undelanga yo Longisanga Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Merci Jésus Dans le Bible bisenga senga sanga londe Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai Na le Bible bisenga senga sanga londe ye Lokota ngai Yesu Yesu Lokota ngai Yesu Yesu Lokota ngai Jésus kotika ngai te Lokota ngai yo Tombola ngai Yesu
watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.